yo moko yebe ngo bien otala ba image yi ya boya ngo ke wata mema epotote aloba ngo ke wata mema epotote wata legise na poto wawa aloba ke wata mema epotote lelo ko miko loba ke wata mtamema kai tala siko mutu abongo Christine omoni nengo za bongo na adresse na yo ato kati soutien o kati kaleson o leli na komba wata yeba ngo na latimi wato kozonga te alongwa wata longola langa yebi alongola na marché alongola wata kolesa kaka wata longola ye attaque chef état major à tous les spiritas ba spiritas ba bina ngana yebiso message Christine bosana la timi wata okozonga la timi wata te okozonga la timi wata so ba vertige yo sala yo okosamba okosilisa likita na bino kosala ki bondoki bokosilisa ngo okozonga la timi wata te place no la timi wata eza te ki bato mosusu bakose batie na bere totika bafantir aza deya mama mobimba ndenge aza bongo aza ya mama mobimba ada na bakoko amona deya koko aza mama mobimba ye bako otie na bere te ye moko basentiment na bango likita na bango ki bondoki bakota na bato na bango basalaka baje na bango wana na bapetio wana bakeni mpia na bankubuka wana po lisanga wana basala mo lisanga wana moni keni mpia na nde na kocha ke walia wana nzembo na banzembo nani po biso na mi ange mi kabom sango ba le 18 bino na kema bato biso ba le 18 na mwana mai timba ipupa forcer mo mona oyo to sala to bete mabe yo yebi to bete mabe to beta yebi nzembo na yemba te ngana ibongo te nga kusata mi ange mi po na yebite po bana mikeso le kina banzelo yo ka bagumbi na gumbi nenge beta ka rake batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo Essengo, officiel plus télévision, où il y a une émission à Bino Mingi Cléji Show. Émission à Bino Bosse Pela Mingi, émission à Bino Botala Mingi Cléji Show, Air Namusko Yango. Est-ce que Nzamba yo sola na mutu, est-ce que Marambo mutu sola na mutu, Tenzambe bena yo sola na mutu. Batu bavanda nie bala nzamba nga sola na mutu clan de toi Berliv Bella nga bien Berliv Bella Berliv mutu osala biso ba filmer mutu osala ke bomona biso na ba téléphone bomona biso na ba TV na bino c'est Berliv. Pourquoi pas à mon boss Clovis Fipa, l'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle papa, l'argent l'appelle boss. Vraiment, Bambote na mingi na Miguel Dangote millionnaire ya mboka, Dangote ya mboka. Pourquoi pas gouverneur de Washington, my bro Franck Medi. Aujourd'hui, je suis avec la team Wada, la team Mickey, tout ce qu'elle peut dans la team. Autour temps ya osola par rapport à la spéculation surtout ezoleka par rapport à la team Wata Berliv même rapidement il peut inviter na ngai to beta pena masolo par rapport à la team. Bonjour. Ouais, bonjour. Santé, ça va? Ouais, santé normal toujours. Dans le Nzambe tara mon héritier watana bele kosa no salima gima quoi. Na pisi pena papa wa moto kota la nanga ala nanga na France quoi. Na pisi papa moto na équipe malati mi wata bango tout bambote na bango. Santé, ça va? Marami sur deux marché qui to on a bandé sur question pour lelo to solo là. Ouais, santé non qui to kota rabjo to ba spiritas.
toi ba spiritas toi na ba tuna tembe quoi toi ba tuna tembe toi ba tuna défi quoi biso ne bena pas na biso ya tout péter quoi tout péter na PSP ba spiritas tout ko to ba la na parler na PSP mo ba mota trop quoi dash liquide depuis ngele quoi ba moto no yango quoi. Orchestre et voyageur qui sali déjà combien de jours? Ouais, orchestre voyageur déjà si je ne trompe pas orchestre et bêti si au moins 6 jours to 5 jours déjà. 5 jours bo bandaki na Grèce, bon na production kuna na Grèce après Paris, na Paris précisément héritier watana ba ça ni na Paris. Ouais, na robanda boite que ça qui na pesa pena ba na Grèce tout ba mbote na bango parce que ba ko ya orchestre na bango la timi wata quoi. Orchestre mais tout le monde ba vidéo ndere ba bundisa ki watana be ba na Grèce. Ba na Grèce ba bundisi watana be te zaka be fito ba musicien congolais qui mutemo mabe ba tinna quoi. Ben fité wana ba ya ki ba créer moi boulou yeke quoi. Attaque Richo watana baza musicien depuis populaire d'Afrique quoi. Yango moni pena ke bato wana ba simba ki ba simba isimbe bato wana ba ki ba coach boulou yeke na concert quoi. Et ça bato wapi? Ba maître warrior. Na ngana ya te pona lobela bango. Na te pona lobela bango. To yebi bango de ba misa ko chaba double na mama bato mais biso na mama na bango to ya ko chaba double te. Ezani ke to benga na ki kongo ntimambi quoi. Ba moni ke orchestre na Grèce to beti concert na Grèce les qui toko VIP ba noko ba ye ba champagne ba meli ba whisky concert les qui toko ba bami pe mo concert ki watana bela ndenge senga parce que biso orchestre na biso to rapena na ba cadre wa na ba entreprise ça veut dire ba na Grèce ba ke belé ba ki na nsala la timi wata ba za ki na nzali ki watana be ki da musique africaine parce que yene mto sim musique africaine lelo parce que moni musique africaine zo ki ma faillite mo robo tant que Richo watana ba yoko zo suko ayoko zo pena chaque jour na le lomo musique africaine pena zongi na ngwende nango ya mo ba na Grèce ba ke belé après bongo tu ba merci na ba na Grèce ni ba soutenir mo konje Richo watana be concert les gars qui toko ba chanteur na bango ba yemba équipe complet quoi ba yemba ki marmé sur l'écrit normal. Ah OK. Mais mikolo tola na l'écran ser na biso ya Christine Kisinjora azolela ken peno salinga mabe ken peno kosingai c'était prévu à Kendepe poto makeite bino bato bozala na la team tango bomona ngo bolo bani bino mo non qui Christine aza fille moko aza problématique aza Christine Christine a fille moko problématique a créé moi boulou yeke trop Christine aza ngepe rataki sinjora te pona benge na kombo na ye Christine po aza femme nenga aza bonga pe so na makoki na nga na ko ya pe na balier parce que aza femme oh te déjà za la nda kwa Daida Costa balete de te toane na ebité so no balete te nga pe na ko ya pe na balier Christine aza fille yo mokonzi biso ki watana be alingaki Christine mingi omonaki Christine na PCA musuba leader oyo Christine alekaka na mouvement na bango raison par rapport ni wana ko boya ko memaye parce que ba yebeke mutu wana za ne reconnaissant à faire bato siko mokonzi biso ki watana ba na mutema bomawa ataki wana nyoso te ataki to Christine salaki te na monde musical apesa ki chance memaki bomonaki nenga sa ke tourner atambolaki na Europe omonene Christine atambolaki mais afutaki papa na nini afute papa na toko benga ona na kimtemo mabe moko reconnaissance wana papa zaka azongi c'est la papa na ngote to mona ke ba propos na yake ne na ngo tango lelo alo ba ke batu mususu ba kose ba chena bere to tika ba fanti azali ya mama mubimba nenga za bonga ya mama mubimba na ba kokwa mona de ya kokwa aza mama mubimba ye ba ko chena bere rite lié moko ba sentiment na bango ba likita na bango ki bondoki ba kota na batu na bango ba sala ba jeune na bango na ba pecho na ba keni mpia na ba nkubuka wana ko lisanga wana ba salamo lisanga no moni keni mpia na nena kocha ke wale na kocha ke wale na benda ke matwe na yo kocha ke wale ndeni azana wale tibo bete keni mpia na genda wale ana mikila na wale ndeni expliquer on mais wale alwa moi si so botisika yebe so kwa ki mo ngunda na ye aboke ngunda azela zo mukana na minusa za kofashi na pale we ba pecho ba keni mpia na ba kendo kanga na ba mikila na bende bo matwe ya ko tena lisanga wana ya bato buzoba na ba mbuta dikasu ba buzoba na bango moko boy baleka ba lo ba buzoba na koko na biso de la forêt so ba biloko na taka biso pe ba spiritutu ba ta idéologie to taki muto yo
azana kati la timi wata tant azo simba koko na biso ça directement simba Héritier Watanabe parce que sans de la forêt lelo Héritier Watanabe azati na monde musical yemta bimisaki Héritier Watanabe so yetanga simba koko na biso ba spirit tout ba ndeko zongise ba spiritas ndeko fingarae bu fingarae tolo bango ate système amer non ba finga na pas réclamera yaza mutu alukuta ba gene yango aza mutu alukuta yo moko yebengo bia otala ba image ya boya ngo ke wata mema epotote aloba ngo ke wata mema epotote wata lekise na poto wawa aloba ke wata mema epotote lelo ko miko loba ke wata mutame magai tala siko mutu abongo Christine omoni nengo za bongo na adresse na yo ato kati soutien o kati kaleson o leli na kumba wata yeba ngo na latimi wato kozonga te attaque chef état-major à tous les spiritas. Bah spiritas bah bien on a eu son message Christine. Bossana la timiwata. Bossana la timiwata. Okozonga la timiwata te. Okozonga la timiwata. So ba verdi je ça là yo. Okosam okosilisa likita na bino bosala ki bondo ki bokosilisa ngo. Okozonga la timiwata te. Place no la timiwata ezate. Les boss Héritier Watacheka zonga. Na lobi na yo Héritier Watanabe nenga za bon pas comme Héritier Watanabe lelo batu ba saleza ba spiritas. Ba spiritas nde ba mo konze Héritier Watanabe. Ba spiritas wana mo. Yema makanda we en santé. Oui en santé roi de la forêt azali ko na biso format Héritier Watanabe. Mais pas comme lelo. Pas comme l'homme mais c'est les chanteurs. Ah comme le El Diablo 007 Héritier de la musique africaine. Cosa Nostra les Magima Fuego. Et ça que bah spiritas n'est pas tout ça qui pas comme lelo pas comme moi on surtout na pesa mais bah spiritas bah fanatique depuis compliqué du monde bah spiritas bah raso va vani bah talibe on to pas comme la poule gars bah spiritas bah on n'est pas baptiste Héritier Watanabe na ba komo tout parce que au même bango biso bah spiritas to vani to bité papa c'est un peu baptisé comme Cosa Nostra les Magima la poule gars de biso bah spiritas yanto ba ke yango moni Héritier Watanabe ayoke la biso parce que ayoke biso ne mto sala ga sabi saba spiritas ba fanatique na Héritier Watanabe ozana fox ozana ngote yango meto lo ba na papa ke papa yo na dynastique ko yemba te to boyaka biso ne mto boyaka bino nde boya ma biso mto boya pa Héritier Watanabe linga a eden de ko na ya che po siko biso ba spiritas to boya to bité papa biso to ko sa album na biso mi ange mi demo to lingi to ken na bikenda ki na te to boya papa siko tellement yo ke la biso boya bi ke ba spiritas ba tin na une hérité ba spiritas ba tin na papa na ba nzela bien mkaka biso ne mto vanda papa ba solana monsieur David Moxo ba solana monsieur David Moxo te to mon album to bimso le 18 décembre to bimso le 18 décembre la malchance pour na bin te quasi te bon ba solana monsieur David Moxo mais nanu ba confirmer que officiel te si ko tango a sali mo réunion na ba spiritas ba si papa po changura date one po changura changu bomba mo a chang ngaye wana nzembo na amo ba nzembo na ni po biso na mi ange mi kabo msangu ba le 18 bino na ke mama to biso ba le 18 na mwana mai ti mai pupa forcer mo mona o to sala e to bete mabe yo yebi to bete mabe to beta ki yebi nzembo na wemba te ngana ibongo te nga kusata mi ange mi dem te po na yebite po bana mikeso le kina ba nzelo yo ka ba gumbina nge beta ka ba raker ba masel les raisons ba nzembo beta yango bana ba yemba yango c'est pourquoi Héritier Watanabe ola kisana biso bato totala ke dadi mo la phase oraba 12 baninga msuba ke na rapporto ya ke na rapporto te c'est-à-dire quoi non omoni ba journaliste botika ko luwa division bo luka na la timi banani ba luka biso to lo ba auto même non ba journaliste bo luka division la timi wata division quand tu parles de la division o ça la lision na nini mais posa marambo biso to moni na bibo tant bo ba bon pour directeur en marketing a voyagé te mais ba travailleur na ye le quoi ba Francis Dibaya ye directeur ba voyager mais ils ont voyagé te et là mon rôle ba ke mutu na faire na chance na et là on est là na tana o mani fait episode de dimola o mani fait nga to sola na fait ne lo to sola na fait nyoso ba je ça abina nga chef état major o nyoso ba lo ba nga na ki porte faire ko ça to na ba page na a toujours mo konja a toujours orchestre a toujours na ba page na
Ce qu'on est pas mes amis. Veda di moi là, héritier Watanabe tengo toute une délégation à 30 personnes. Tengo qui est 32. T. Bah qui combien? Bah qui 27. Bah il y a délégation à 30 personnes. Bah qui 27. Pour la délégation à 30 personnes, il y en a Francis Diba Zalaki. Bah qui le roi 28. Dans Francis Diba qui n'est pas bien enfant. Bah qui Francis dans la Luanda. T. Francis Diba dans la Luanda. Francis Diba dans la Luanda. Fasidi baya na mbala, fasidi baya na luan. Ana luan na da. Fasidi baya na mbala ke na liboso. Fasidi baya ke na liboso mo konja tinda ye da kende de ya. Fasidi baya ke na da ke dadi mola linga die. Fasidi baya linga ke na ngape na linga na zala. Ata ke chef état-major. Vous ne voyez pas que c'est moins flou. Directeur en marketing et orchestre héritier Watanabe Seki. Et ça mais c'est dadi mola. Dadi mola tant ba kabola mituka ba opesa France yo ba piona nté ba pesipe directeur té mais ba sauter ba pas travailleur ya directeur na geno le roi ne biso toza awa na given awa déplacement ba travailleur à given bazo déplacer mais directeur ya nek bongondo azo déplacer té ba avantage zoya ya société directeur ya nek bongondo azo bénéficier na monté mais faut tout na RMI tout cas français zui mais ya zuité omoni elo mongo na goluba omoni to rabongo na la timi wata omoni femso dadi mola et puis que vewana afifara vikitoko le ka pesa ba biso ba fasi di baya dadi mola afifara kito po ve dadi mola ngana asona po mo na côté levé ata moi ça na ben na ngwa so ana ngodi mo kama va vivre kitoko ko boulette ke tel yana mutu mususu yé na boulé ndebino ba journaliste bo boulette yana mutu mususu ko boulette ke yeso ana la na pasara ke posa na mutu kate ve dadi mo le ke ve dadi mo ana parler parce que on est vie privée na ve limisa bon na bimisa mo vie privée na on écran quoi ve dadi mo ana parler so tel peut parler na ba directeur marketing ba orchestre belle on a parler bon côté ve dadi mo la vivra bien. Ça veut dire que héritier Watanabe a joué passer par Batunias à Kende au coach. Maman n'est pas ma voyage, n'est pas et tombé que ngana fait nanga dadi mola et simité. Après ngana lela qui venait me poser intimidé. Monsieur Zelen na liste. Mais ngana zelen na liste ngapela ngana. Na zala kana la timi wata na chef état-major de tous les spirites monde entier. Ya ba jeté. Les jours en temps mouvement voyager bagé Grèce na lela qui veut dadi mola ko so nga bi petit wana jeune van valer ni singata ke ve nanga po na rapena na veto po maman na lo ba fifi si webi maman na lo ba si Weston na cheba moto ko to la na maman po mo na tege o boy chef état-major maman ba vanité ngala la timi simbité bazong c'est le passeport na non passeport na ngana soki on parce que ba tu mususu ba no boulette na ba ke ngape na zaki na liste na ba no boulette ko na sa ba fancy o yo ke na liste ngo wapi passeport ngana kana la timi wata OK c'est le plus stable na Congo et ça la timi wata la BCBGT OK mamuna biso ko tsaka biso na papa chéri na ba de la forêt na ba vera moté bango ba koko ba na biso to ba na génération na biso tongo ba na génération na biso qu'est-ce que ça stable et ça la timi wata. Parce que au moment où la team est déjà stable, déjà stable. Bah mais si c'est pas galéro, mais que c'est déjà stable. Oh, que c'est déjà stable, déjà biso la team Iwata. Tant au moment où biso la team Jet Set TF. Bon, qu'est-ce qu'on est comme stabilité? Bango comme stable 2050 bon orchestre ne comme stable mais le non comme stable Jet Set oh na bon orchestre on a ni on parle la team wata muteza stable bon orchestre on est tigale comme stable na 2050 parce que nous comme stable Jet Set il fait rigole na lobby na yo comme manga na terrain on a terrain mo glissant na lobby que bon orchestre ni on na génération na biso parle la team wata o ya stable bon orchestre on est tigale comme stable on moni biso na maestro Fabregas to na lobby bon orchestre nion sur la génération na biso à part la team wata o biso héritier Watanabe le kosa non sur le magim moto na tembe 007 orchestre so muto ya stable ya mon orchestre na biso to beti ba musicien ba juno ba chanter ba radio ba verkile ba 2 quarts ba 3 quarts ba radio ba parler ba danser stable ya ngwana te orchestre ke na mikili buba ya ba kei ba zoni
Et ça, nani. Yo moko loba. Loba kaside. Boya fali bakinda bazonga te. Kabu ya salani na poto. Busola salani na poto. Omoni siko, omoni kotango. Tango wata se mamba bien po ni bosanga ke bo reconnaître que wata se mamba. Boya Maestro Fabregas ba stabilité. Baya ba kimate. Baya ba kimate. Yo moko yebe ko me makana tera Christian lo na ye na lobla mamba la timi wata na lobla mamba ko sa no sole maki mamoto na tembe. Kasi tolo ba peka mamba rito. Mais yo moko yebi maka na loba. Ba bino pe Bercy na ke ba kimite. Bercy na ke ba kimite. Au moins internet n'est bon. Internet sans comme héritier. Moi internet c'est simba et ça. Internet sans internet mais yo yebe internet nde banda ka banda aussi yo tangela musicien yo internet simba loko héritier. Ba kanga mo connaisseur na sida. Ba kanga mo connaisseur mo bele. Ba kanga mo connaisseur tamula na ba voix ko na ba internet wana. Yo yebe ngote internet ba niko bo héritier le lote ba niko bo héritier ba na mukie bo mara de héritier. Héritier nem de simba internet wana. Yo me ba balinga ba ke mo ba bezi mo ba fa ba ke ba kabali mo yo na ke kimi bersa kimi te. Baya basali pena ba toujours na studio rap ba concentrer toujours parce que mon lo sala boye na yebi po sa ba tezara un jour ba mona la timi wote ba musicien ba kima para po sa ba mona la timi wote ba musicien ba kima so ba tala ba kima na musala ni ba ta orchestre ngo ezaka na ngo stable to so ka salaire na biso normal to ara verkile biso presque tout ba verkile na la timi wote ba car na ba deka ba 3 quarts Baragito, ce qu'on va te la qui m'a pour la nini. Ce qui me copie ni na reçoit na poto ko salaire ba no zona la timi wata. Barana ba salaire? Oh, parce que ba salaire ite. Barana ba salaire ko sala ba facilité au moins la timi wata. Nga mo ko na vandi bo attaque chef état major à tous les spiritas. Salaire ezali. Oh, mais salaire bi marat. Salaire bi maka ma tout solo là. Chef d'état major. Kutala to kitino to dozeno momki. Kutala Bercy mwana. Pas d'aché. Ambulance. Arnaqué. Bazalagi pa héritier watanabi bayo longwa. Na Charlie Pakalingomba que je sali. Baki va sali remontada na bango. Ba finga héritier watanabi. Ba loba mabe héritier watanabi. Après bazongi mais héritier alors ça biso ki aza motema munene alors même bango le souper ba poto bakei ba poto pona ba orchestre msu bo voyager le souté mais héritier otana ba mimi bango poto. Vous ne voyez pas que héritier n'enga travailler bateau bazo poignarder na mukongo ezaka bateau yo bazana yi isa bateau orchestre msu te. Avant de répondre à la question ba spiritus pena retour pour une minute sur le logo bet ba spiritus ba vandi sur belé na ba parler sur ba vandi sur ba tala sur ba yo ka so répondre chef état major au moins logo yo oh motema pasi réputation la timi wato baby si wata soma wa réputation la timi wata ba baby si wata o soma wa au moins ngai logo na rolo bagana ba bana mai elo na rolo bana bango na rolo bana la timi wata mbimba équipe complète et là on a le bana bango omoni to yebi ke ba za éternellement dans la timi wata to yebi ke un jour moko na bango a rolongwa paranya so ya rasoka boti bana e lobi pe komiki pour bana pe atela pe bana ba zo pe vie ba zo ba botele pe ba koko je peux ton pe so un jour pe richo wata na ba zo ba koko un jour bana e ba bima ba évoluer ça musala bien mais eloko lo bana bango ba bimate ba bimana fenêtre té sko ngana lo ba par rapport ya ba oyo ba ya ngone lo ba té ya ngone lo ba zongi héritier watana ba pesa bango toujours confiance a même bango héritier watana be a pesa bango confiance par rapport ya travail na bango parce que travail na bango eza likolo. Travail na bango tellement za likolo héritier watana ba ko linga te ke batu mo be ba mériter atika bango ako tika bango te mais baya ya omoni eloko yo ata ba spiritus ebele ba fâché ki ne loko ba spiritus ebele ya omoni
na ça l'opération moko na kati ya la team Wata soko bimi yebango retour ezate attaque que chef état-major à tous les spirituels na batasuka bazonga yeza banaki na ba Bercy musicien nyonso oza na la team Wata membre bureau musicien yebango tango ça ne sika na yo ya kolala na la team Wata koto sur la mbonga kwanga batela po soko bimi retour ezali soute retour ezali soute parce que moni papa na biso akana mutema moko ba kibomawa akana mutema kibomawa siko biso peta ke ba ne ba spiritas tozana ayoke la biso ke biso papa trop c'est trop et l'obité que mutu so c'est ma pipo limbisa été cette fois-ci mutu nyonso zawana message on na lançon na tous les spiritas ba maramu na loba ba mamoto na loba to sola ke on a bango baya bana la team Wata ba battre la place na bango bon abi hein bino mon pe boye baké bobete musique chiffonnée non koloba na ngate ke na beta musique chiffonnée so na beta musique chiffonnée mutawande a tel service on za Bercy mona mais kaka Bercy wana ndo ba musique chiffonnée pour mona siko ke ba biloko wana musu ba buzo ba sala kaka Bercy wana ndo ba musique chiffonnée siko lié wana c'est que yé pas beta musique chiffonnée pour y passer en kata la timide kaka musique chiffonnée wana yango bemie Grèce kaka musique chiffonnée wana yango bemie Paris ça veut dire au mona ke biloko musu ba lobaka ba maîtriser ngote. En tout cas, félicitations pour la réponse à la question de autour. Les lois ben on a tempélé na un petit saut berlif na ibio da combien de temps pour na caméra mais ce que vous avez l'eau moko c'est vrai héritier watana ba stade de martyrs a confirmé mais papa confirmé qu'on est aéroport tant qu'il t'en a parabé stade de martyrs a confirmé en plus tous en concert à mon en Europe na fin de l'année papa nous ça qu'on avec bon mon concert à mon to robeta concert à mon to robeta nga sengi ga surtout mingi na senga dans ma musicien la team Wata na senga bino bo décevoir papa té parce que les seuls leaders la génération na bango abima na fenêtre té parce que tous les leaders la génération riche Watana be ba kima na ba mouvement bango tout yo moko yebiango bango tout ba kima na ba mouvement les seuls leaders wa kocha lettre de mission eza riche Watana be le cross annonce le magima la pulga mais c'est les chanteurs el diable yim ta kocha lettre de mission na mouvement akima beteke na pota ademi alongo na mouvement awa héritier déjà zara na doki aluka alongo na pota alongo na kini zara nema siko yebi ba musicien bele pe ba na ba doki wana ba kima na poto ti ba kima na ba poto yo moko ye bango très bien ba kima na ba poto ba longo wa tia net nan ebelet na keno ndete lo mo simple ba faire ça des marquis ba longo na poto ba faire ça des marquis ba longo fait la biso forcer ti mai pou ba longo te a te akiri qui a ça l'album na kati quartier la terre Akim petit frère na biso Fabrigas alongo awa na poto non omoni siko non tu peux m'en prendre peut-être na robot ça omoni siko yo pour na maestro Fabrigas ba oti poto ya Stade de France zela na expliquer oti poto ya Stade de France nu africain ba ye awa ale Fabrigas qui poto ye moko na lobi na okasi alongwe wapi alongwe anakin la poto anakin ya no seka alongwe anakin na no seka alongwe na bi berlif bo mekano rosunga ngai to uti poto to e anakin orchestre après yo moko ke poto kimi na poto na okimi na biboy okay ndaki ataki okay ozana ni na musala ti okay na compte ya musala ok na kocha musala ke kore mbuyenga non maestro kinda bongo te mais na solo no pembe na solo ayo poza loko riche Watana be alongwe na kinya alongwe na kin maestro Fabrigas alongo amoni ana Kishasa alongo awa kipoto te ati so mukolo ko bimisela nga interview asala ki alongwe na kin alobi nga akei ne poto ke kuna ngaba mais autant comme poto bimsi disque ça veut dire alongo ya kuna na poto parce que nous ça qui ngwa te parce que ya papa na so riche Watana be mona ba image awa ezali na kongwa anu ça qui ya ngona osenga ba musicien la team Wata omoni président Fachi bana na pouvoir le seul orchestre
oyo voyage ekendaka bazongaka mobimba eza latimi wata boyokisa président Faci soni te boyokisa mama Denise Nyakero soni te na bobondela bango soni te parce que omoni eloko deya ntango orchestre ekei libanda bamusicien bakimi efingisi Congo bamoni ke ya mosuki président Faci bato na mboka nde bakima na France po tomona yango whisky dake na orchestre nene États-Unis bake babeti mpe ndule bazongi siko babiloko wana na Congo tomona yango ape Riche Watanabe tomema arnage na États-Unis tokenda na ye azonga babiloko wana ezalaka mpe Riche Watanabe après longwe azongi lisusu tomeme pe lisusu ba mise ba longwa na kina na ke pa longwa na kina na lobi na yote na lobi na yote alongwe so azongi asa latimi wata asa latimi wata po biso na latimi wata mema nde na abwe mokonza mboka role bage chef état major na ministre to États-Unis ata na vandi 6 mois mukolo esenga ke tozonga na papa inde na zongi parce que biso na latimi wata to vivra vie moko ya to vivra de bien to via eloko te na okimela nini na kade à l'aise na latimi wata na pemene Riche Watanabe parce que ton na pemene Riche Watanabe na amona ba tete ndai na amona ba maître Kazi na amona ba Daniel Masao gomina na amona ba Ronald Lewando ni mais déjà on chute vers la fin les loba te belé bon naviguer pena awa ba dédicace non et puis ba programme Riche Watanabe na Paris vraiment zo sani na beta concert azara uniquement na studio ou comment ouais Riche Watanabe na Paris papa da loba ki ngo diake na Paris nde to abongo to na concert to na ba répétition to na ba studio parce que album mo bato album mo monde entier zo zela bayoka chanter ninga yemba parce que bayoka ba monotonité auto ça qui na mi ange mi de moi on te trop bandela na chemin de la gloire ça veut dire tu es na ba nouveauté molotoni de kota molotoni de bolongola de kotwana parce que Riche Watanabe ya ba innovation sika bozi l'album na Binezoya aza toujours une équipe complète toujours kuna na partie à Paris ba travailler toujours ba bosser dit en plus peu ba spiritas à Paris ba mora bonne musique boya toujours soutenir orchestre na bino na Paris koto bazali na ba répétition na ba studio boya toujours pousser ba musicien na nenge sangara nenge salara sans oublier na robosa na tête tous les spiritas na peso bino pena ba mote na bino d'âge liquide depuis ngele depuis poisa quoi Ronald Lewando ni à travers manager puissant quoi mutu peneko mutu ayoko koksa batu ba rêve poto na Congo parce que ba genre de voyage belé zaki ya ba scène mais Ronald Lewando aye les seules agences de voyage ni à travers Ronald Lewando na peso mote bureau na robosa na tema sananga dit de japonais quoi bilambe belé morga italien masananga depuis ma tête petit nanga doli disparate Jeno Zabana Zepeke no Tishiki ndeka fa beni Evange motona nzambe Jafet Kialanda kwa Jasi Djentou coiffeur par excellence papa Priana masananga Ibo Onya piani sans oublier na robosa na muto te so na bosa nye pena seke ba faire lali venanga mazembe pelisa moto de fois tetaka na selema to PCR na katia selema parce que bana selema pena ba habiter vers zo sa mombe belé na selema alongoli ba ya na chômage apesi bango ba boulot atongi ba hotel na selema venanga mazembe pelisa moto na robosa na hotel masa nanga rodiguez ya on est ensemble toujours bana selema mo na pesi bino pena ba salam na bino quoi. On est arrivé à la fin de notre mission avec mon frère chef d'état-major et Riche Watanabe et tous les spiritas. Et merci de répondre à notre invitation. Oza parler now, oza ndapu now. Donc sogi photo lobele Riche Watanabe, Ero Yolingi, anytime. Nous sommes là. On se retrouve prochainement sur ces plateaux. Merci. Batubayate, obanda bango mabe, invitation à ardoise, mais avec divers, invitation en bois, netika kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs, grand menuisier, invitation en carton, n'a pas follow nango, jardin de l'aide, invitation à boy, bango mukolo fait tilata mabe, maison divers, à bossa libinoté. A Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison Given. Vous
êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.